Yeshua, nous te disons merci pour le temps que tu as passé avec nous. Papa, merci de nous avoir encore donné la force de partager la parole que tu nous as réellement inspirée. Nous te disons merci, Seigneur, car nous croyons que tu vas encore nous conduire dans ton esprit. Que ton esprit seul puisse prendre contrôle de toutes choses, que nos intelligences tombent et que toi seul, tu puisses être le maître de ces instants que nous allons passer réellement ensemble avec mes frères et sœurs. Qu'une personne puisse réellement être bénie, sauvée, repentie et changée, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié Yeshua. Amen. Nzambe azolukumu. Émission oyo kozala vraiment lingala. Na osala effort ezala penza lingala puisque deux fois na lobaka lingala en français et puis après Nathalie la monique français l'équipe moi mingi ke lingala. Vraiment émission oyo, vidéo oyo na kosala vraiment à 90% pour ne pas dire 90% na lingala pour na kosunga vraiment bandeko ba yoka ba comprendre ngai na bokebi nyonso maile na biso ki bo moto esuka awa na komba Yeshua ba emotion na biso ki bo moto esuka awa na komba Yeshua message oyo esunga mutu moko libanda kuna oyo koka message oyo nzambe asunga yo o changer façon na komona makambo pona lokumu na ye ya yena ninkolo Yeshua na lingi na lobeli kambu ya conflit message oyo esufla nga lolo na tongo na moi je veux dire par rapport à conflit. Après avoir constaté, après avoir comment na mokili, je vis beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses oyo et poussé nga lelo sur le conflit. Conflit est un bas cercle et bandakas na cercle familial et que na libanda ti e comme ba conflit nationaux, ti comme ba conflit internationaux. Libanda ya ba continent. Conflit ezali mutu azo combattre mutu mususu par rapport ya attitude naye mususu asili kito mususu akomi mécontent par rapport ya traitement bali ko pesa et sali eboti méfiance o ebotaka jalousie ebotaka babiceps komi ko bima conflit alors menaka mingi na guerre. Si ko guerre, et cause la guerre ya minduki, et cause la guerre médiatique, et cause la guerre ya mikanda. Beaucoup de mikanda na kati do bo so na kati mikanda ils ala rapper ba pays tout ba pays. Mais avant que na lobela vraiment conflit par rapport ya cercle moko restreint, cercle liboso za famille, naïve mal parcourir na bino un peu histoire à conflit na monde. Tant qu'on a zo tala la monique na kati mokili awa, conflit est banda depuis kala en fait. Depuis avant Yeshua aya, depuis pendant temps na après Tanaye, combien de fois bah, Israël a un conflit dans la nation misusu. Mais tout le monde a un conflit dans le pays. Tout ça en 1948, tout le monde a un conflit dans l'armée birmane. Dans la Birmanie. Conflit wana ezaki en 1948. Ba conflit ezaki belé, ba conflit ba Colombie ezalaki, ba conflit ya ba Afghanistan ezalaki, ba conflit ya ba ADF na Uganda et puis na RDC na Congo depuis 1996, 96. Ba conflit ya ba Irakien, ba Irak na 2003, na 2003 na kaka donc conflit na Soudan du Sud na Soudan du Nord. Ba conflit partout na mokili parce que ba tout ba ko vendre place mon côté. Parce que ça a un intérêt différent. Parce que en français, ce qui se ressemble s'assemble. Donc on comprend que ceux qui ne se ressemblent pas ne peuvent pas s'assembler. Et par exemple, à la place de mon côté. En 2004, on a Kivu. Na Nord Kivu, bagarre, conflit, bagarre. Na 2006, conflit. Na Mexique, il y a cartel, la drogue. Na 2006. Na 2009, Boko Haram. Na Nigeria, na Cameroun, na Niger, na Tchad, conflit. Na 2012, tu as sauté, violence na Mali, conflit na Mali. Sans oublier, en 2011, on appelle guerre civile na Syrie. Tokéi, tu as continué, conflit na conflit. Conflit na Éthiopie, na 2018, conflit. Les gens sont toujours na conflit. Pourquoi? Puisque Batou, Bayo Kanakate, Batou Bazo Kanate. Donc on comprend ici que avant tout côté na niveau ya guerre, tout conflit na cercle ya liboso, tout bien faire cercle familial, tout le monde qui est nation déjà. Or, avant que nation ba bunda, il y a d'abord na cercle familial. Si on a un cercle familial, bazo kanate et bima libanda et comme yezu ba dimension.
dimension. Et moi, je ne voudrais pas ici vous faire un message historique, mais je vais ici koluka kosunga mutumoko. Yo zolandanga peut-être dans un conflit na kati ya libota. Ozo kanate na ndeko na yo, na papa na yo, na maman na yo. Ozo kanate na mobile na yo, na mwasi na yo, ozo kanate. Ozo kanate na bata misala ba collègue na musala ozo kanate. Ozo na conflit partout. Ozo na conflit peut-être aussi na ba quartier, na ba voisin. C'est à toi que je veux m'adresser. Ceux que considérez vraiment muninga lokola proche na yo, lokola ndeko na yo, sœur na yo, frère na yo. Oko ta na conflit na été. Pourquoi? Puisque bolingo wana ekosala que malgré oza na incompréhension, malgré oza na ba conflit moko o ezobota par rapport ya ba incompréhension na badeli, okoluka o pardonner ndeko na yo, o comprendre erreur na ye, o avancer na bolingo pour na koboma conflit. Puisque na teki dernièrement sur le pardon, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas, bah tu comprendre raté. Bah comprendre que ce qui message est bimi marapona yo mutu. Et moi-même je me dis que lorsque je prêche comme ça, c'est que je dois être en mesure, il y a qu'à surpasser, il y a qu'à surmonter conflit. Je dois être en mesure, il y a qu'à pardonner. Je ne peux pas vous demander à vous de pardonner d'autres gens si ngai moko na auteur wana te ko limbisa bandeko, ko limbisa baninga, ko limbisa ba camarades, ko limbisa ba famille. On a la guerre maintenant na kati ya Congo, non? La guerre na est à Congo, batu bazo kufa, batu bazo bomana. Et tu verras même que na kati ya batu bazo bomana, ba étranger bazali, bana mboka bazali. Et le monsieur qui a financé Bazali quelque part, à tout niveau les kindengenin. C'est-à-dire les gens n'ont plus le cœur. Batbarasu na motema te, puisque motema nde zali centre makambunyo tout. Ce qui motema na yo bolingo ezate, okobunda na batu na nzela. Ce qui na kati ya motema no bolingo ezate, okozala lokola Caïn. Tu vas tuer ton frère, ta sœur na kati ya libota. Et la Bible nous dit que mutu ozo yinande konaye aza mobomi. Puisque Yeshua a qui na concept wana que avant muta sa likambo méditer na kati ya motema na ye non. Yango pesa exemple lobi que non muta atala mwasi pona kolula ye mutu wana se kabimi na mwasi wana. Ça dit muta zo yina muta na kati ya motema na ye. Tout en nango, tout na kati ya livre à Jean, épître à 1 Jean chapitre 3 verset nango 15. Bible le Bible. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Na lingala, oyo nyonso ko yina ndeko na mobali to ndeko na mwasi aza mobomi. Ndenge boyebi, mobomi moko ta okota, mobomi moko te plutôt azali na bolingo na kati ya bomoi na ye. Aza na la vie éternelle, c'est-à-dire aza na Yesu na kati ya bomoi na ye, aza na Yeshua na kati ya bomoi na ye. Na bandeli mutu nyonso ako yina ndeko na ye ya mwasi te ya mobali mutu wana aza mobomi. Et puis le continue le dit que non boyeba ke mobomi moko te aucun meurtrier mobomi moko te aza na vie éternelle na kati na ye. Pourquoi? Puisque vie éternelle ezali Yeshua. Soki nzambe ozo mona te ozo ba olingi ye me mutu ozo mona ozo linga ete ozo kosa. Puisque avant d'aimer Dieu il faut d'abord ko linga et que l'amour ya nzambe. C'est comme les Anglais qui diront que si tu m'aimes, aime aussi mon chien. Soko linga pe mwana ngai. C'est-à-dire, il faut comme un niveau à comprendre que tant que vous avez mwana nzambe d'abord, c'est là que je parle aux enfants de Dieu, et bongi, osa toujours na bolingo na kati ya motema na yo. Et souvent, batu balobaka, na sa problème na yete, na limbi sa ye, mais na kati ya motema, il développe pa haine moko contre mutu. Ndeko tiga za malamu te. Na boy ko beta masolo, na livre moko tanga, pona ko aider mutu moko, na kati oto bengi ya résolution de conflit. Comment que ça la problème na kati ya conflit, puisque ça ne sert à rien na te abino conflit, so na te abino solution à confliter. Bota la ba étape place conflit utaka. Conflit utaka d'abord na disposition motema ya mutu, na entendement ou bien compréhension mutu, na communication ou manque à communication, et puis na aspect ya ba kambuni ezo pesama. Exemple, ndeko moko asali yo mabe. Olio benga yo bisai ko salinga mabe pona nini? Yo bengi ndeko mususu webise ke ndeko wana salinga mabe. Siko ndeko yo yebisi osali ba commentaire ebele yepe na tour na ye ake abengi ndeko wana yebisi ke kutu abenga nga epsenga obsale makambo ebele bona ba bakisi na ba makambo mususu, mais toi tu peux pas vérifier puisque yo ozalaki na été tu as parlé par rapport à côté na yo ole okende bamba moko attaquer problème puis mutu na problème na ye. C'est dit so que on a problème na mutu mwasi na yo mobile na yo mwana na yo ndeko na yo leki na yo ya na yo seme ki na yo noko na yo koluka batumisa tuté. Tu as un problème contre quelqu'un benga mutu na yebisa que non qu'est-ce que na sali nini po yo kandenga ko yebisa yo
Parce qu'on passe par Moutmoussousou, au baki si pourcentage de conflit, na kacha conflit, aux autres déjà. C'est-à-dire, c'est comme si, aux autres, beaucoup la conflit. Aux autres, lié sa conflit. Bah, tout ça, le baka, ngana lingi, dans sous ma kambute, na vaina kwen na ngai, mais pourtant, zo bo sanake, so vaina kwen na yo, zo beaucoup la conflit. Il faut qu'on affronte problème, qu'on bongi sango, et puis qu'on avance. Bato baza mayele basala bongo muto za mayele asala ka babenga ka diplomatie, c'est-à-dire avancer vers mutu, à exposer problème na ye bayoka to bayokanité, mais quand même mutu atikali, il aura le sentiment que ce monsieur mais cette dame alingaka ko bongisa to za malamu et dans le bien qu'on perd motema ya mutu soki mutu za na motema ya koyina ata za na tort to za na raison. C'est pourquoi Yeshua lobby, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. C'est-à-dire, moutou fa luka, azana kimia niko banini. Ata ya boy ko solana yo to ko limbisa yo ebise avec ces mots na limbisi yo na problème na ote, vraiment yo pe so ko limbisa